bandeko mbote na biso nyonso bana libanda ezali biso ba ancien na kati ya Douala pe na Malabo pour le moment yango lokola président insistaki azali na besoin amona vidéo yango yo fallait to sala yango na invitaki les grands dinosaures Kapia wa Kapia Turbo bon ngai moko na ko se présenter nanu ngai kombo na ngai bon kombo normalement ezali Ntinu Ndongala Petit bon ba master la majorité na Malabo et na nini na Douala o ba yebi ngai na kombo ya Petit donc mingi ba Petit ba benga oncle Petit bon ba master ba benga Petit donc ba tebele ba yebi même nazalaki na nga trop penza na secteur te ya bayaya mais tozalaki kaka na kati ya Douala mpo na vandaki na nga na nuit de Ido mais bao bayebi donc ere moko tosanganaki na ya Goda tosalaki atelier tosalaki mouvement na marché Congo l'ère nani la Firenze atikaki atelier tozwaki atelier ngai na ya Goda totikalaki na atelier la Firenze afungolaka défunt Firenze donc tosalaki na ya Goda tosalaki ensemble pendant bata mwa mingi ti kolonga tokabwanaki biso tu tobendani koto na Malabo awa na Malabo toza ngana Turbo toza suna Jamul boyebi Jamul bana libanda mingi moko te abosani Jamul donc toza na ye na asir dimanche na osala pe fort asala pe ya ye vidéo po akoka pe kotinda po bino ao boyebi ye te bokoka pe koyeba ye bao bayebi ba retrouver les sous pire master pardon donc ndenge ezali yango président Sami eze sengotro ba master eze sengotro to se retrouver les sous to monana ndenge président Sami alobi que na 2024 projet zali kokita Douala pona kosala mwa ba manifestation moko ya mike kuna pona retrouvaille lisusu ya bana libanda ya mokili eze sengotro to tiango na mabondeli nzamba sunga to koma na temps wana ndenge eza prévu pe asunga lisusu a faciliter biso na ba moyen po ekoka kopesa biso moyen ya kozwa ba billet d'avion na ba mbongo ya ba séjour nyonso ekoleka na niveau ya Douala ezali sengo mingi tomona na lisusu ndenge eza projeté na ba idée oyo espesami na bakonzi vraiment merci eloko nde nalingaki nayebi te soki les grands dinosaures Turbo Kapia aza na eloko ya kobakisa na kati wana ok merci mingi na parole nabandi ngai esi boyebaki nga depuis quand présentaki nakufaki te nazali na vivant bon nazala mingi akokomante te ndenge kaka yaya mpe tauti koloba nzambe apesa biso courage apesa biso moyen apesa biso mpe santé biso tosekourage na date oyo kolobi wana yango mpe nabakisaka ndambo ya siri na dokosoma loba te mais courage oza courage na famille ndenge oza kuna elongo ozala malamu toyokana boyokani nde ezala so boyokana ezali groupe etambola malamu moni yango seule question merci beaucoup toza président au revoir mais pona nini dossier ya 2024 na Douala olobi nango nini 2024 na Douala na binga nzambe apesa biso santé tokoma na date tokoma santé santé nde train eser apesa na date okoma na date wana ndenge nzambe osala biso ato apembeni nakola bino te mais ba moyen nde ozala so tozangi moyen tokosala bino sini so tozangi tokosala bino sini nzambe apesa toka santé toza kolongola maladi ezo biso te omoko akomi maladi mingi président nakosenga eloko moko motu moko oresense bato malamu te président eloko moko oresense malamu te nana trop 4 personnes namoni communication namoni na groupe baza te boye baza te toza na nani esape koma bes lo nyalo tomoni namoni ete na luki na groupe namoni ete
Jomas namoni ete na groupe on batikali wana kuna bapeti carnet belo bamonaka na bango Guillaume Botikali nazomoni na groupe te ya kwa juste Guillaume Botikali namoni na groupe te Jomas namoni na groupe te donc bato mwa mingi namoni na groupe te mpona nini balingi s'intégrer na groupe te ou bien comment bon merci président. Ah d'accord, makambo bolobaki saka Nzambe apesa biso courage. Merci beaucoup. Ok. Merci les grands dinosaures na parole na yo. Bon pona ko éterniser ba parole te. To sambela ka na Nzambe président. Na bandeko nyonso tu ya bana libanda tosambela na Nzambe totyama mabolongo na se mabondeli mpo date oyo to propose tokutana ekokisama donc etrouve mutu na santé ya malamu mpe na makoki mpona badéplacement ya makambo nyonso tu donc ezala esengo tomonana lisusu ndenge boprojete vraiment merci topesi bino nyonso mbote ba séjour malamu bamboka nyonso tu bozwami Nzambe batela biso malgré tozana libanda mais Nzambe azali toujours na biso Nzambe alobi yazali Nzambe ya bapaya yazali kobatela ba oyo nyonso bazana kotambola na kobanga ye donc totambola toujours na kobanga Nzambe toyeba oyo malamu tosala oyo mabe totika vraiment esengo mingi bambote na bino nyonso kote bozwami bye 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 omoni ai merci. Omoni yango age tentir te ma age kitoko donc mutu tozosala ok ciao